D'accord. D'accord. Ça qui est babé là. Simba. D'accord. Comment? Ouais. D'accord. Allez. Comment? Yabouye. Yabouye. Ngala ko kuya. Ngala ko kuya. Naka vertige te. No bele mi mo na normal. Ba iranu ozala na debu kasavu na biso. Ouais, papa na gomme mo ezana. Il y avait un citron. Il y avait un citron, tu as jaune là, bien un citron. Donc, à bien. Oh, tiens, alors, ça, on peut te prendre. Baboulezana. Bonjour, bonjour. Ah, madame. ezalaki mokolo oyo toprevenaki yango toki na nzambe toya kotala ndeko na biso Irene Boyeboyi. Alors ezalaki susi oyo tozwaki taki biso bana nzambe ndenge tosambelaka na ye akiki po totala ye na kapa azoki ya makasi mingi miso ekufaki ye azobela mpe encore kopere sur leki na ye ya mwasi toza touche na yango. Na makanisi wana na posa wana nde tozwaki ke esengeli totala ye. Tant tozali kanisa bien totala ye tomoni mpe lokwa tozala kati ya kasavubu komi na biso. Alors asbel oyo ezali lokola représentant ya kasavubu bomoko nde président ya biso sénateur Philippe Takalu alobi te azalaka mpona yo te pasteur mais aza mpona biso nyonso parce que afai na komi na biso ya kasavubu. Alors tâche wana biso mpe toaccompagne totala mpe Irene Boyeboyi aza moko na biso. Alors esuki wana te eza susu na moko oyo parmi ya bakasava
il y a pas si à battre dans mon thème na ya le but jamais beaucoup se limiter parce que quand on dit que Asbel Kasabo Moko nous et ça ne sera biso tout cet quartier comme vous allez camper à biso na la limite de fort bino na accompagner bino alors il y a des gars de Paticho yo là hasard prétend il y a automatiquement les jeunes de région pour qui va mis dans ma télé parce que la ya jeune projet biso ya Kasabubu Moko ya surtout na biso ya Kasabubu alors n'ayez accompagné encore de plus aussi au monde à tout ça awa ça les grâce naie Paticho alors merci biso le côté dit parole Liboso wali pasteur Shelbe artiste Shelbe yebi bien cadre on est plus que niveau merci à tous ceux qui ont la prière mais le temps où le cola na social alors prière il y a Irène qui une église na mission de Masengi donc on va moko il y a une petite intercession unique na prière mais à tout temps na cadre social donc d'abord social puis la touchant de Jésus-Christ à la fraternité d'abord à limite bolingo ça quatre na bino bien on a bolingo on est pour la sabona Irène oui beaucoup de la Katia commune à Kasabubu merci alors donc je pense que pour vous aller la prière quand il y a un peu ça là pour petit cas arriver dans ce mais pour pas y les temps les circonstances et pas inayo hasard c'est la caté au permettant qu'il biso le samedi peut-être nanda na musenayo moko ya biso Irène Liboy zambe to mettre yo à la première position la première chose c'est l'amour tolinga lokola mokibe kwa yope olibiso yango tina na makoyo to mettre en à la première position to tiki aux la carte na biso ou na biso ba mekino suka en notre puissance et les effets de vie amen Amen. Sa parole où il y a ça le chapeauté biso ça le la représentant il y a Kasaba il y a oyo ayeka kati na biso qui doit komona asa président de bien cahier Paticho il là se présenter il y a inango ala qui touché ta ayuka kombo na yo Irène ni artiste na Congo ça va miner au moko ya biso ya Kasabubu mais pourquoi à cette occasion oyo on se fait un retard là merci beaucoup de faire signe le bataille Paticho parce que ndeko na biso Irène ata zui amakama mibale maladi mpe liwa ya ndeko mais aza na bomoi ce qui est important c'est la vie oza na bomoi ozopema ozoloba oza na biso bandeko na yo yango wana oyo eza motuya topesa boro matondo na nzambe ndenge paster chaine auto contribue donc ya mibale tolingaki kotika moment oyo boye te na niveau ya mosala nzambe paster basorganizaki na niveau ya Kasabubu moko basorganizaki tomonaki lokola totravaka synergie na biso association des jeunes s'interroge donc je représente comme le président national Paticho Lundula tomonaki ezala bien toye ensemble parce que ntango nayoki mbela wana na bandeko bazobetaka lisolo mpasa na bino nakanisi sere na biso Irène Buibu ndenge alobi biso bachere de poule ndenge ti lelo bachere de poule ebimaka biso ndenge kombola yali ndenge so azobeta baplane wana ya etando ya moke meme etando ya monene ozomona te mais ozosentir sai parce que artiste amemaka vie epai ya bato Amen. Un artiste transmet oyo azoréfléchir oyo azosentir nga mpe nakoma kosentir c'est ça la différence donc boza baartisan bosalaka makambo moto akoza na souci abaye mokili aza boye me alandi kaka likambo mpo artiste bokutani te bomonani te mais ezwi solution tobi ye asali mpona bato biso mpe tokotikali te Amen. twakotala yo Amen. twakotala yo toza na ya mingi te mwa moke toza nango esunga yo loka mpe tokotourne na festivité eza mpe ya suka te Amen. eza mpe ya suka toza ensemble et puis oza moko ya bakasava biso toza banotable ya Kasavubu toza bandeko ya limi ya Kasavubu Kasavubu moko eza evre na Kasavubu équipe motu te donc biso toye bamisusu mpe bakoya et puis biso mpe tobando continue koya eloko tomemeli ya motuya po eza important ozala na kimia ozala na esengo ezalaka na confiance mpe ya nzambe peu importe nyonso mais oyo eleki na motuya oza na bomoi le reste ça suivra yango moko kolanda biso wana merci na bato nyonso bakompagnaki biso merci na paster
na ndeko na biso Lou oyo bakasaro na benga Lou ndeko na biso Philippe na initiative bozwaki et puis associer les jeunes s'interroge parce que biso mituna ndenge nini mikolo oyo mwa fréquence ya ndeko na biso ya buyi tozomona te même ntango alekaka biso na dialele soki nzela sa yo obien wana so tozomona te donc ntango tozoki mbela tobi jamais tokotika ye voilà merci pour la signe ya bolingo bolakisaki papa na biso Michel na Lou vraiment totondi bino botondi nzambe apambola biso mbala nsima toya susu tosolande. Merci encore Irène. Non, Simba, moi. Mais ça vient pour les qui non va n'est pas ébélé. Donc n'a pas ce qui bon, ça va. Présent un lourd bon yo malobani puisque elle va t'avoir nous. Il est présent pour tenter Asbel Kasabou. Donc, c'est 7 quartiers là Kasabou. Le cahier il fait moi annonce là. Merci beaucoup pour permettre l'occasion tout mon nana na wa kutala ndiko na biso na bien resena na ngabu na jobi makana to sana na ku na mika ko imiter mungongo nende na to sana na mungongo na ye mais grâce ya idéologie oyo to mona ki bande ko na biso ya des gens s'interrogent tant to bandi ko landela dossier wana na benga biso ko bango ba mitu ba tuna la question tant ba tuni ba kanisa pe ko luka résolution to ba tuni des gens s'interrogent ba tuni biso position pour expliquer bango pourquoi expliquer bango et du coup que moi président Patrick Lumumba a su qu'à temps on a été habité il faut tout ça quelque chose et biso le pas tous ça belle pour vous avoir bien à faire ça vous dit ça dans le tous ça groupe d'accompagnement pour accompagner cabane de biso sur ça et surtout bah pour ça sur la biso et puis bah ici biso que ndebo expliquer biso il faut tout une solution. On avait l'obligation à accompagner dans le passé à l'action du zélo, j'ai un mot pour connu, pour tout un an de connexion, quand des bandes pour lui, mais on va s'assurer exactement pour que ça va le fond, quand on a plus que souhaiter, bonne continuité, la présence sur le niveau là, la vision naïe, la idéologie naïe, et que les sous du beau chose. Ensemble, c'est la force. Merci beaucoup, la discrépance. Merci. Si CG Anthony a atteint puisque motka na musika ogata kwa na yeye ezabeni comme na CG Anthony Dikas Tokei. Voilà. Après, pour se faire éliminer dans l'occasion à bouer, mais pour ça pas les conabiso Irène, à la fait cassava le conabiso. Pour ça les amants dans les conabiso le réseau Montréal, pour ça tout banda. Ndenge tosali yango to continue yango na bandeko nyonso to batikali bana problème na Kasavu bu awa to sepera o ba ko sepera o pe bazana likambo pe ya mawa to ya pe envers bango. Merci beaucoup. To tamla biso mo côté to pesi vice Lolo Kondi. Voilà li vice président ya Asbel Kasabou Bomoko Musi. Merci beaucoup, Bandeko. Ndeko Michel et le Rosali, initiative aujourd'hui, on fait la piste un peu bouillie. En tout cas, ça va pas mon layo. Na moi, idée aussi. En tout cas, Nazan et l'autre Bélo, le Fatini, à Moni, c'est un Irène, ah, tu vas tester à moi passe. Parce que naïe bélier, Bandakala, à l'époque, on m'a dit dans la radio, ça va répéter là-bas. Je sais pas, maman, na Coco Kabaka, et Tchétchéri, voilà. Dans l'autre, et toi, dans mon yéboué, après ça, il n'a pas passé. Tu vois, Michel, il n'a pas remis Bélé. Là, pour les autres, ça, il y a un tabac à beaucoup. Merci beaucoup. Na Coco Bélé, n'a pas passé mon toit, mais, n'a dit que, oui, les clients sont nés pour ça bien tranquille. Pour les saigner, c'est bon. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alors, pour donner biso, na Asbel, comme encore, de leur honnêtement, il y a un mot qui est honnêtement. Pour avoir des petits pour on m'a payé de leur cordon à Zali. Merci encore de plus que si de leur honnêtement. Malheureusement. Pour la rencontre, pour écouter le mot, nous sommes mis tout ça là, pour nous voir toujours, il y a Bissou, Bakassava, et pour nous soutenir, l'œuvre, il y a Kassavi. Je vous comprends, même des artistes, il y a Bissou, il y a Kassavi. C'est notre devoir de faire ça. Ouais, madame, nous avons quand même présent sur l'Afrique, nous avons dit sur la vie.
eza mbala liboso eza mpona Amen. tobandaka toujours koyaka kozonga lisusu. C'est ça, merci. Président Christo est venu là avec le jeune Torresan et équipe là. Artiste était là qui aussi a pété, bah on peut bah y kaka passe bah il vient on a une bango bah poser na té, bah on peut être na mot ya koloba. C'est ici arrive aussi na loba. Après ça fait moi mon aïe pour aller. Ouais, en tout cas merci. Merci na na président papi. Merci na moment ko ya Kasavu. Biso tozaba na Kasavu to soutenir Kasavu participer que moko ya Kasavu abeli comme artiste par biso. Eza pas ni ko na ya buya sabo. Azaba ya oyo biso tumbali musala kuti ba. Te na nyokola mo fort. Donc si un président abeli soit tout la ya buya il faut nazala. Donc pas c'est ça qui et ça mbala liboso te okia lobi ya mbala suka peki batu bakoya mais biso pe ba artiste comme yete ba ki moko na biso obela et ça te quand que tout ça la polémique ya batu mibale oyo bozwa mbongo so ba publicité ça matin so bandi ba mbongo bozwa on faut soutenir ya bouille donc soutien ya bouille à cause de la laisser zo mona biso er nyos donc et là on va voir que merci na président Shelby, quand même, ça la fait pas comment passer, il faut comprendre, il faut pratiquement mais. À ça la casse là. Merci vraiment. Merci. Non, le balasuka. Non, bien. Merci beaucoup. Je pense que maman a dit ça, de Rotalaye, c'est ma biso, Irène Djibouyi, tout ce que nous maloba à tirer na oi bande konaye, Rotalaye. Pasteur Rotalaye. Nini oya moni neni ngo ba na biki ekoza vraiment bien pour la biso. Merci beaucoup pour pesi maloba. Bye bye. Yesu Masia. Malgré nazomona bino te mais na ba voix nazoyoka voix ya moko na moko. Nazoka voix ya moko na moko. Na pesi na Nzambe tata merci oya kela likolo na se o asali lisusu ke tomonana na bino lisusu. Kokutana na nga na bino boye eza hasard te. Pa Nzambe hasard ezala te. Et puis na vie po mutase lobola muta penser na yo ke mutu moko ya biso azalaka. Ezaka soki Nzambe akoti na motema mutu wana te. Po boza batu, boape na ba famille na bino, boape na ba makamu na bino, bata na bino pe boko sala ngo pe na makamu na bino mususu, mais bo permettre ko zwa tata oya mukie po na yo otala ngai. Nzambe azwa lokumu, donc lokumu kembo ezonga epa Nzambe oya kela likolo na se oya kela biso oto mona na lelo. Na pesi ya liboso merci na président Shelby, merci na président Papi. Président Papi, Papi Cholulu, aza tuna simba ta simba. Aza président Simbio, loboka ya Asake. Loboka musuni na Simbio, merci vraiment. Nzambe wa saila batu bolamu. Nzambe azongisaka kwa futaka batu na to di jour. Nzambe wana akota likambo na yo. Bitumba na yo koma bitumba Nzambe. Elonga Nzambe kombe elonga na yo. Nzamba selo bolamu de génération à génération na yo. Motina swa koluka ona butu pe na moi amono tamona ka Nzambe. Ata babongisi ya mabe o poison nini emona oti. Amen. Maladie emono te loko mabe emona oti. Longa na domaine nyonso. Longa na air na minute na seconde. Longa na butu pe na moi na kombo na Yesu Masia. Amen. Na peso merci. Na pesi susu merci na nani na vis mobile nani Vis azalia vis nani Président Philippe Lo azalia. aza président Philippe ayaya lo aza pina simba tala loboko Yaza mnene makasi. na mona bino te mena simba na benda lo mbishi loboka musuni Nzambe na nguya nyonso Nzambe na likamwa Nzambe apermetaki na zwa shock ya maladie oyo Nzambe alobaki na ngala kaki ngabaki ozwa humiliation mo ya makasi mais bino bosali ke po bolongola nga humiliation wana Nzambe akota likambo na yo bitumano ekoma bituma Nzambe longa Nzambe koma elonga na yo Nzambe asala o bolamu santa tumutombele bokufa te
bokufela mpe te bomona mpasi te bobela te nzambe azala na bino na nkombo na yesu asia amen. Nani sisi wapi CG Anthony CG nzambe alola bati na babomba nzambe azopesa biso pema akomisi biso donc nde ça 2026 yango wana nzambe akabola ténèbre na lumière alongola ténèbre na nzela nao atia lumière nde na nzela nao oyo azokabola 2025 na 2026 banguna nao nyonso baosuka na 2025 2026 baomona te ezala ya famille ezala ya baninga ezala ya banani baomona te nzambe aolongisi ozala toujours la tête enolake na nkombo na yesu asia amen. Nani susi merci beaucoup pour tous otambola ye te ezali saki moko ya masango saki moko ya loso sachet moko ya sucre na bidon ya mafuta huile na bamai ya swissa de paquet po omelaka mwa mopesa te. Alors enveloppe na biso président misaka mingi atombolaka yo merci beaucoup tika te eza bongo na banzi yango nde ezalaki lokola maloba na biso oyo ya suka kepo keto clôturé na yo entre temps tokozala kaka koloba pour kende puisque nzambe oyo apesaki biso lelo akobasika bisusu mokolo misusu ya malamu ya supe donc kotala yo nayebi ke nzambe aosala biso grâce mingi lobi ntango tozalaki mokolo wana ezalaki mardi po toya namoni ozalaki lokola mwa mokeli bakola biso tobitungisamaki azali mpe ngai alobi non paster melobai na okoya ndenge nini oye te nadi non rive abengi olobi oza na bandali obi te nabe kosangisa bino nayebeke rive nayebaki te na makambo na ye makambo na yo ok biso na rive tokutanaki mpe na memi nayeba ete ke bozwa motu moko alors nde yango sikoyo tosangani toye kotala yo yango sikoyo nde tozosilisa awa mpona kotire merci beaucoup officiellement na président papi lila ye azoremettre yo avec na biso na maboko na yo moko epesami na ye. Oui papa tomonanaki nango yango merci papa en tout cas nzambe azongisa ebele bisika ebimi merci mpena nzambe azongisa poche ya moko na moko esika ebimi nzambe apambola mpe présence ya moko na moko oyo aza kati na esika nde bosali mpa na nga moko ate motu naa na problème le mosusu eza na bandeko mosusu baa na problème mpe koleka ngai botika te bosoutenir mpe bandeko wana nzambe akota likambo na bino. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Photo clôturée na prière de Tobandaki, Shimato Kanamba photo ensemble na yo na clôture. Pendant prière pour 6 hours, merci beaucoup pour les positions de prière pour clôturer le monde Amen. L'Éternel, notre Dieu, tobandaki na yo lokola ntango na yo Emmanuel tosoki na Omega awa totiki ser na biso irano ebwi afeme nzambe oyo tosali mpo na yo epolaka te tikete de retour toza na kondima na foi kopambola moko na moko na chacun même le temps oyo tozinaki na oyo esika nzambe epai na yo ezali nini epi na tokomi na temps malamu ya foto bali na président